Maman est là, beta matolo na kolela, azo kosa kolela belle vie. Maman pembe miso zo bima belle vie maman moi no yo lelo nazaki na mbongo ndaku te $50 ezanga ki. Babwa kinga libano nazo beta matolo pa bokilo. Maman, Zambela ngayo coaching a boy pour ça car na bella production. Eh, président Caleb n'a pas sur bambote sikozali. En tout cas, film qui toko est ex toxique et ça le quoi anave ba ex toxique. Oh lelo comment ko simba 7e le quoi likamu susu ex toxique. Alingi te si là. Vevi Anna, tango yoyo kotalisa biso. Maputa super bosomba kezaka na $20, super wa kalita na likolo za na $20. Biputa ni na malonga ba tekela biso au-delà ya $20. Ana yo ndengo zawana ko bando banda théâtre na ndengo koma mukala boy. Ata polo oya pamba o nga polo na lati komo na ngite sala ka promotion HB na madame Belvi Kandi. Ata polo oyo ya $15 oyo. Tout $15 coûte le kebele. Ata polo à $5 o ana. Yo dejo teka. Yo dejo teka. Ozipe na polo na yo otie. Otie li polo na yo communauté na yo basomba bato balingaka yo basomba. Ana dejo tia. En tout cas, na confirmer, on peut ne ko reconfirmer yango ménopause ça mobile les aka dépression hein. Parce que ménopause écoute là na mobilité mais na ba bouchu. Ça va que ma boda 30 minutes et s'il y a kei yo tikali na mapuya wana si. Vevi Anna, restaurant wana oyo ozo kitisa. Yo ata malewa pamba na veni yo sala. Vevi Anna, pour les explications na Kamaji, explication na yo. Si comment puta oyo yo ozo diminuer. Olinga madame Belva tekani. Biloko sa makolo o yesi saki na ko texisa bana batu. Tolo ba bongo parce que bino boko moko ta bana vie privée a batu. Eh, maman étoile franchement fan na yo. Fanda na yo vraiment moni kuna ba mona ki déjà nengo ko beta ya sisi toro en kokate parce qu'il y a tikala na gag lo lenge nini gabi kutu ko digabe ye kutu ko mekate ye pena lingara za pena ko arai goshi ya gabe arai goshi ozui o mususu o goshi. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission, notre émission, Lisa Nouyakebo, qui est présentée par votre humble présentatrice, Chancé Siana, Mwanasuka, Yabasoni Songi, autrement dit IGF de tous. Et merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bozala Kalango, Nakati Yachen, Nabino, Chan Nabiso, Hot Basquille et Sika Auto Basquille Kastoko Yarate. Merci beaucoup à notre manager plus intelligent, Papa Tikra depuis Texas, que Dieu te bénisse et pourquoi pas à votre famille, voilà. Et je veux encore notre coordonnatrice Darling lors CPI de la presse, que Dieu te bénisse aussi et à Batunios Oyo ba linga kabiso, en tout cas biso peto linga bango makasi na famille libota nyonso base nyonso ya famille libota partout dans le monde entier, États-Unis, Maman Francine Matondo, nakati ya France, nakati ya France, voilà. Tomoni bongo mama bébé mémé ya famille libota, wana tomoni pe kuna nakati ya Belgique. La maman chérie, maman Claudine Bukatola, maman José Lusadisou, maman Annie Poutou, maman Germaine Makiese, et tokiti koto nakati ya Kinshasa, tomoni maman Gina Mabiala. Et maman Bibi Kande, ya merci beaucoup pour la commentaire, en tout cas que Dieu vous bénisse, ainsi que Batunion
nyonso oyo bokomantaka en tout cas nzambe amona bino qui encore Seigneur Jésus ezalaki na tantine nanga moko alobi ke na koma ko beta ye kara banda na koma na HB na beta ka yo karate nzambe na ngai voilà tantine Totito ainsi que Elena David, voilà Elena David na betaka yo karate yo moko yebi système na ngandenge zalaka nde na kendaka na bino commenter mingi parce que nga natalaka ba commenter émission soki d'ailleurs na sali donc estika la nga kaka ko partager voilà donc na yaka natalaka nde mingi vraiment ba commentaire pour natala bat oyo balingaka biso na ba o balingaka biso te en tout cas ekendaka vraiment bon merci beaucoup à Bianca Zanga ou à Zabon assistance et pourquoi pas à Papa Kouloutou et famille du Botage Eric Obetox et je vois encore Exode Mikebi derrière la caméra, il est vraiment plutôt comme la image, oya comme la toujours ba image na kati ya entreprise na biso HB ainsi que montage et la kabongo Exode Mikebi. En tout cas, émission na biso et bandi awa, lisano ya kebo na biso et bandi awa bandi kubalandi. Film ya Mosuni et ça déjà na kati ya Bellevue TV, je crois que lelo ekoki koza à la fin, je ne crois pas que ekoki koza à la fin parce que maman amemara biso petit na ba 14e épisode en tout cas ezalaka ka toujours level ezalaka teke na premier épisode et bandi likolo deuxième troisième kabase le non ya biso ezindaraté en tout cas ya biso ezalaka ka toujours likolo 12e partie ezaki déjà bongo lobby totala ki lolenge nini ah mama étoile on est comment tikana seka parce que na kana te malgré voilà ngia kitoko te botika na sieka pona na kanda te bobi ke mama étoile te aza vraiment étoile franchement maman étoile aza vraiment étoile bote l'expression ya mama étoile. Est-ce que camarade n'a bimisa expression na maman étoile na mi soit papa JR camarade n'a bimisa expression na te camarade n'a te bimisa expression na te ya maman étoile bote lesko ba idée wana maman étoile banjo lela na matolo abeta matolo lela belle vie le kinanga soko zalaki meletolie mbongo meletolie mbongo mwana eme moi peka bon eza peka problème te lokolo kenanga pe nazaka maman no lia mbongo baloba neni yango quelle idée hein te maman étoile franchement fan na yo fanda na yo vraiment moni kuna ba mona ki déjà nengo ko beta ya sisi toro en kokate parce qu'il y a tikala na gag lo lenge nini gabi kutu ko gabe ye kutu ko mekate ye pena lingara za pena ko arai goshi ya gabe arai goshi ozwi o mususu o goshi ba ngoni ba soto uke balinga ba zwango kuna siko batali balbi o photo créer les problèmes bande ko balandi yo ozo ta film était en tout cas ozo perdre ozo raté eloko ya motu ya botalama nga mama étoile mon combat mama étoile azo beta matolo na kolela azo kosa kolela Bellevue mama pe même miso ezo bima Bellevue mama mwana yo lelo nazaki na mbongo ndaku te $150 ezangaki babwaki nga libano nazo beta matolo pa bokilo mama tambela ngayo coaching aboy fo ezaka na Bella Production faut ezaka na Bella Production coaching aboy mama étoile ke ko jouer pe ba sisi mama étoile tika les autres ne bazo yebisa sisi te balobaka boy mama étoile zo raisonner ah oh ce que ça qui Bella ce que ça la qui belle vie awa mais les tata toleka mais tala ya sisi soit disant mobenga ceux qui Beckham 3e prise coupée 12e prise coupée wana mutu mobenga Beckham kabasele Renard sia ya fiba makolo akenda botala mama étoile loko azo bimisa bandeko
En tout cas, eza pasi pe mawa kote kuna et papa na biso vini. Tout le monde lolenge ni mwasi na ya ye aye kotalisa ye ba mama bazalaka nde buye. Azotalisa mobile na ye lolenge ni na kisongi o asalaki plus o tegra azalaki na ye bazozwa ye mwana azalaki mwana malamu bazozwa ye mwana metala likolo kisongi ya vini tegra lelo parce que ozosala wana eza sengo te eza na conscientement na ye te tegra lelo aza malheureuse malgré azoseka mais tant que la papa hier à cette génération a été et ça rana ça là parce que je pas le choix parce que nazana abrité on a koki ko vanda kuna pepa mama eto kuna ba papa geso toto geso pe kuna akata nombre bana akata nombre ba tout est grand kende wapi mboka Kinshasa de côté bande ko balandi ezape makambo ezokomela ba biso ba fi oyo toza na kati ya Kinshasa. Ezape makambo mususu ekomela batu misusu auti intérieur des fois aye ko fana papa kulutu noko ayebwe mwasa noko asali eboye akoyabwe lopango wana mukolo lopango asali eboye de ana place te ana choite tika na saka mambo na koko sapona za place olala soit na saka mambo na sapona zo elamba olata na zo eloko lia. Des fois, muta uti intérieur aye boye okutana na ndaku moboye ya liche lichete likilia te sko yo uti intérieur awa wakana bandeko wana oyebi mutu te osala nini atukata na tali film oyo la vie de Tegra bandeko nanga la bimisima ya misu na bimisima misko totala kuna ba retombe ya papa Serge. Ba retombe ya papa Serge kuna papa Serge atiki nga bouche B ya Gino tiki nga bouche B. En tout cas papa JR félicitations Bella production toujours likolo ba Rena boya te madame Belleville toujours likolo le binonga ta ye moko te mutu kaka aussi longtemps muto madame Belleville kanze ko fonctionna kaka aussi longtemps muto madame Belleville kozala kaka likolo akobimisa pe lobi papa Serge akolemba akobimisa pe papa Serge akobimisa pe papa JR akobimisa pe mama Étoile mususu akobimisa pe ma top mususu kana kata Bella wana bande ko botala papa Serge kuna tali mwana ya zoyemba pe Tegra anko grand co franchement azoye mazo keka ko simara papa Serge kaka na ba barbe kaka et asimba papa JR plutôt bande ko bolimbisa papa JR kana barbe yango pa mona ki papa Serge wana alinga prouver auto nini papa Serge ceinture hein ce qu'on est que découvrir le monde on rappelle papa Serge à part Tegra azane pe na mwana te pour papa JR a tout ni papa Serge yo déjà bota déjà na mokilio de papa Serge anepe na mwana te mais ki motema mabe kaka olinga kozwa mwana te eza pasi pe mawa yo ozotala film te yo oyo tala ki partout wana te en tout cas désolé parce que orataki oyeba ndeni ke Tegra na Linda baye minzembo ya Céline John oyeba ndeni ke Tegra aye minzembo ya Fali oyeba te parce que ota la film te bande ko balandi maputa na biso ezali maputa premier lot esila ki deuxième lot ezo ya déjà donc $30 maputa ezana ozuli puta na yo ya famille bota to bosa na pété to kende ka ko s'abonner to liker to partager lisusu ba filme oke kuno o CP ya lobaka oke kuno bandi na film otali oye koto kiti na ma chaîne nyonso o lobelaka madame Belleville en tout cas ekosala vraiment kitoko makasi tango bosalaka makambo ya boye bande ko balandi wana zaki côté promotion ya logo na biso ezaki côté promotion ya madame Belleville kandi oto lingaka mingi oto tiaka toujours na motema donc Belleville toujours na motema boloba bosani lo biso ka Belleville na motema bande ko en tout cas lisano na biso ekebo sikoyo e bandi awa
Na bandi déjà mateya oya lelo eza mateya ya bana ekodi te eza mateya ya église mikolo. Ana vevi Ana Kamaji ya to solola Kamaji ya kana fongol de ya Biblia. Vevi Ana na landi yo malamu na landi yo na bokebi nyonso. Vevi Ana tangu yo kotalisa biso maputa sipero bosomba kezaka na $20 sipero akalita na likolo ezaka na $20. Liputa ni na malonga ba tekela biso au-delà ya $20. Ana yo ndengo zawana ko banda théâtre na ndengo koma mukala boy. Ata polo oya pamba nga polo na lati komo na onite na sala ka promotion HB na madame Belvi Kandi. Ata polo oyo ya $15 oyo. Tot $15 kuteleke bele. Ata polo a $5 Ana. Yo dejo teka. Ozipe na polo na yo otie li polo na yo communauté na yo basomba bato balingaka yo basomba. Ana dejo tia nanu te vevi. Parce que de boza bande de veuves na ba veuf. Boza ba bande de veuf na ba veuve. Na bato ba souffra pona nini en tout cas bolimbisanga. Bato ba souffra pona mukusa ya butu. De boza wana ekiri na bino ba makaya. Yo ata polo $1 nano teka te. Mais pourquoi boyara kaka ko minimiser makambo oya mwana mwasa bato ya ko sala. Madame Belvi alakisaka ke ngana za commerçante. Maman nanga sala commercial voilà asilisa na science économique voilà. Maman ebisaka biso ni oni tango za commerçant ou commerçante na eloko nyonso yo ko sala eloko nyonso yo ko place nyonso yo ko zala faut exploiter yango. Quel que soit au sala na bureau ya ministre quelconque faut exploiter eloko wana. Tomona rango pe nakenda ko sala émission na mboso na papa na biso mboso voilà je le sali. Wana manda sa émission politique et na sa émission na papa na biso mboso. Nakenda na kutana secrétaire na Ribin. Nakeka kuta na kati wana ezaki na mama moko azaki na mama na aoteka ba chemise. Aoteka ba chemise na kati ya cabinet. Aoteka ba chemise. Aoteka ba boxer, aoteka ba biloko bana mibali. Pourquoi? Parce que maman wana anatuni obi oh, boteka pe ba biloko obi ya commerce équiparaté. Pourquoi aza commerçante? Aza maman, ebike lobi kote ko pesa soit ko pesa te. Donc fona sa ni n'exploiter eloko nga na yebeli. Na kenda na IGF parce que IGF voisin na biso. Na zala na IGF on fa na tara midi pourquoi? Ba mama ba papa kutu bana mibali ba oteka. Ba yela ba ninga la bonga te madame auta ki Turquie, madame auta ki beba ya nango ba oteka. Et pourquoi pas madame Belvi? Tant Monique na communauté nanga, showbiz déjà plein. Et loko la kisa ki ke famille bota bazaka réel, bazaka ba roboté. Madame Belvi lobi oh, na communauté. Dende ba lobaka ke na boostara nanga pe na boostara te, ba moni ngo pena na ndenga solo. Fona bandasko ba biloko msusu. Avant que non showbiz pour la famille bota. Nie pour le style na une semaine. Une semaine déjà, madame Belva a ça déjà 40 lots déjà et s'il na une semaine. Yes, si c'est tianan. Bon, y'a la maman puta. Bien molinga ko se ki sanga Vevi Ana, où est explication na Kamaji, explication na yo. Si comme puta oyo yo ozo diminuer. Olinga madame Belva te kani. Biloko sa makolo oh yes sisa ke na ko texisa bana batu
toloba bongo parce que bino bokoma okota bana ma vie privée à bato. Oh yes, c'est ça que na côté qui si ça bana bato. Yé pas comme koteka ngo. Non 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 non. Madame Belleville Kandi a sa femme de valeur. Moi si a papa, aza na ba belle famille. Toloba on a lingala aza pe na ba bokilo. Tomba mona bokilo na soit te ka maputa te ka pantalon te ka singlet te ka nite te ke loko eza ya valeur ya poa maputa. Boyebi ndenge salaka. En tout cas na confirmer yango pe na ko reconfirmer yango ménopause sa mobile ezaka dépression hein. Parce que ménopause écoute lo na mobile te mais na ba buchu. Ezaka ke maboda 30 minutes. Et s'il y a qui yo tikali na mapuya wana esili. Bébé Anna, bon ba problème moko sérieux. Bon ba problème sérieux bo régulariser nan. Avant boya kaboleka na ba TV. Restaurant oyo zo kitisa. Au moins la maman mo afanda ti restaurant na ye ya dembinzo 3 nini Anna. Oya banako kene na ba bol ya ponduku na zwa nani yote. Beza yo na makoloma bata. Yo na makoloma bata. Makoloma bata kuta koma kotina na mobali na ya memele boli karabwe. Heureusement makoloma bata belle femme batela mbali na ye. Makoloma bata otoyo. Makoloma bata ba boye na nuit de noces na belle famille. En tout cas évangile les amakasi lelo. Makoloma bata belle famille ku te boya la po batali babi moi na biso za boga. Moi na biso to pesa punition aponi moi si bon. Deuxième punition to occupé sous tête tika e bongo. Papa moni makoloma bato yo. Utiliser nga yete divorce. Makoloma bata ba sundolela makoloma bata tambola na de alliance. Ya yena ya mobali se boye barate na kata saki na ye po mobali ko en tout cas no repense bo ma be bazwa papa ba fana na ba kana ba mela ne masanga ba sape video bino boyo ka gu ya makasi Vevi Anna nazaka na yo Vevi Anna restaurant wana oyo ozo kitisa yo ata malewa pamba na veni yo sala o sala Bon, kuta pa mo zeka ya congélateur mort na casier soki 3 casier masanga na 4 ki tokoka ko gérer te o kwesa likola ba pasha. Banga Banga pena mutazo gérer bato ebele. Mutaza na bato ebele pena zeke fin du mois ba ye madame azui salaire na limemia. Banga. Te madame Belva bangi saka anina. Alengi saka penza. Madame Belva lengi saka. Ana tangwa ye aye koyebisa biso ke ba théâtre kala. Vous en on a bena. Je m'excuse hein. Je m'excuse. Na bana lo bala yake voilà nga bien te. Bandeko. Vevi Anna aye ko talisa biso lo biki ba théâtre kala ba bandeko sala ezaki na ignorance ba ye bateke mutu alinga ki yote mais bozana boza ba hypocrite bino mokaisi hypocrisie za la kanini hypocrisie ezate ke mutu oyo azanga na makambo asepe na obombela ye wana eza hypocrisie te wana eza hypocrisie te hypocrisie ezate ke nga na makambo bien ka soit ya gérer comme tox na obombele na olia na ofula wana eza hypocrisie te wana eza ki motema mabe sko hypocrisie ezala kanini Hypocrisie ezaki nga na oloba makambo mususu no sala makambo mususu yango na nde babengaka hypocrisie yango babengaka bato ba hypocrite sko bato lokola ba Anna Vevi mutana mbanda ti ya ba wei mutana mbanda ti ya ba wei bona ba problème na Nzambe boza vraiment na ba problème ex-toxique. Président Caleb n'a pas sur bambote sikozali. En tout cas, film qui toko ex-toxique. Et ça, le quoi, ba Anna Vevi.
ba ex toxique o lelo comment ko simba 7e lokwa likamu mususu ex toxique alingi te sila mutalobi nzamba zali makamsuka ndenge yomo kaka veuve olobi ke bosala ka ona ignorance parce que masete alobi ke te mami atalobi te wana ezaki ignorance na yeba ki nzambe te ezaki bo mwana sentiment ki bo mwana na yeba nzambe te na koli na yebi nzambe non yambanga na ye maboko pwelele motema nanga pembe ayambi Yesu ana veuve toxique d'ailleurs ex toxique azape comment tu n'as souffrir moralement physiquement spirituellement azo souffrir na 3 choses moralement physiquement spirituellement ana ba souffrance parce que ayo lobani na TV tant on lobaki to bando sa ba théâtre na kala batu nsuto sa na bango to yebite ke balingaka biso te mutu so alingaka yo te ekoyebana ata ceux qui sont me ba acte eyebanaka dena nyonso na siko yo ndo azobo amaele te tant on loba bongo ekolakisa biso nini o diminue na mutu asala ke yo bima président Caleb o diminue en tout cas président Caleb a une raison hein il a fait ça na yo invitation te donc atuna yo pété parce que ozala te sinar kezakaka ozala te bela production likolo veuve Anna silama fanda veuve Anna fanda na minute veuve Anna azana dépression mobali na ye bande ko bete magoda tongo midi pokwa en tout cas ya limbisa nga tozaka bien mais limbisa esenga ka fona loba parce que trop c'est trop mobali na ye bazalaki na magoda chou tongo midi pokwa mobali ya bali c'est mida na yo mwana ngo nani soki sandra so nani yozwa réponse non ande lelo jour ana nazali na makasi te nazalaki obela nazali na makasi te lelo pena ya kozwa réponse na yo mutu akosala dépression alata robe apembe eza veuve Anna parce que mobali na ye abali ya yena nouveau marié ezalaki confirmé yena nouveau marié bolala na botel bolamka na botel ozonga na tongo yango wana ablokwa bazalaki kole serré litoi koto pression à renard azoyebi sa veuve Anna benda ye kaka parce que nouveau marié sans le savoir matière eza ebokanisa teke bino mo bozala na ba matière eza mais pour na respect ya madame Belleville respect oyo ya pesaka baninga na ye artiste comédien o bazongiselaka ye yango te en retour ya sengaka na biso to pesaka bango yango mais trop c'est trop mutu aza na dépression eza veuve Anna makolo mabata kenda meka veuve Anna loba keba boye bisanga makolo mabata kenda kolia pa vie gabenti mukolo nini makolo mabata lia pa veuve Anna mukolo nini makolo mabata lia pa veuve Anna okende te parce que bawelela nouveau marié Sodome na Gomorrhe oye moko veuve Anna loba ezande pa na bango o bakipaka te na bala mikie na mikolo toleka na komo Belleville bosilama atuke sala nga passe loko pa na lala lango tongo midi pokwa esuwa kanga parce que matia reza na famille bota to bolingaka bobimisa boye banoko baye bosala boye te mama lingaka te mère lingaka te wana bandeko na ye bosala boye te tala Mkopa madame Belleville kanzo lala la muka lembua pola mato ya peneke famille bota allez o mususu ana o Renard ala muka na hôpital nanu te parce que ba matière nezali bandoki
bandoki. Vevi ana yozo ya kosala comparaison beauté yoza susu na beauté. O muto bende chignon yo ye po yoza nani. Finalement franchement tokomi wapi. Tina chignon ya madame Belleville yo vevi ano ye kolobela. En essence Kamadi nga na ebisaka yo yaka kobeta sala communauté na yo vie Gabin aka na communauté na TCP na kufa yo pe yaka sala communauté na yo bili baba boya lobela suba mbabia bia bilamba te ya kolata te to soki pona muntu azwa abia to abieza lati sae esenga nini ezana batu suba bana mbongo me bana kude bape na bière te habillé te ye moko abika ke ona oyo siko yo bando banda na ndenge basise na sosala habillé no to habillé beza la anda pona mona kola te la biso ka basari oza sima loko asaki ezanga bakaye oya kola te la biso nini kola na matanga ba chef tala sima ezanga bakaye ono zo ki ekabo yo wana kabwe fuenge lo kwasi mezanga bakaye pla mbata ale ozwa ko loba pona mwa so na taya makasi bongo osima mama taya poto loba sko makamba taya to longana na makamba ya ba personnage to ko tasko na personnalité vevi ana yo na personnalité bien te wana personnalité bien te vevi ana boya koloba kototo madame Belleville kanda zoya azo defisa biloko na âge nini ya yasi aloba yes sisi kuna zoke ko telenga na batata batu ake ko baby sanga ba foya batu pozoya ozoko asima ngope azana ba ex o bazana valeur azana ba ex o bazana ba icône zoba bozanga ba personnalité yo mona ndimi te belle famille na yo mobali no kufa belle famille na ti lelo balobaka ke moni o semeti na ngati o na nga baka na soni bazalaka na soni okoka ko edike mwana te mwana zwana kombo na couloir mayina bondo ko pesa ici conseil o pesa conseil te okondima kaka ose benye na bêtise na ye boyebisanga bandeko lolenge mpona yebi ntango ya bokomate mwana aza impoli mwana aza be merci na ndimi pena ki impolitesse parce que vérité mwana moke pa mokolo ezalaka ki impolitesse likolo nango tosali ndenge bamama na biso oyo basalaka théâtre na kala oyo toyebaka bandeko oyo baza na bela na o bazana soki les abakoka et si to mona mama étoile ye abandi ko kitisa sisi to mama étoile ye abandi ko kose la sisi makambo lokuta mama étoile tanga le kana émission alobaki rien d'autre que ça qui m'a théâtre alobaki rien d'autre oui pesa bango tension parce qu'il va la vérité te. Et si mon mona mamilo ayeko fanda akitisa sisi et si mon mona mama ni biasi na émission ayeko kitisa sisi pourquoi ezalaka bango bakoka bande des insensés pourquoi parce que yemoko mutu azapa na bango yemoko dan aza exemplaire te mutu afandi pena zo ndima ke ngaba bambelanga ngaba sala ba challenge ya mabishu je m'excuse ouais ça que question comme tatuna ki basu bai bango moko bato balobaki balinyanga comme aussi on ba challenge mais on les a ko ba finir directement ba finga si indirectement ya ko sala les challenge wana pe bazika mama la le mamola na libanga ko ezama musique oh yo vevi ana oye nango libanga je m'excuse libanga so libanga wana na titre nzemuni na nzemuni no libanga wana ye
tant que vous avez artiste cinéaste, vous avez éducateur à masse. Vous allez rappeler à moi valeur wana. Bino vous avez 100 valeur, Nicolas 20 $, 10 $, 15 $. Parce que je ne pense pas que la émission on va payer ça 50 $. Non, 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 non. Dites vous devez faire un olula ma boda. Olula, moi, nous sommes à des fois, mais déjà les cas. Mais les choses à pas no quoi solo, mais les cas vivent. Pas hypocrite, bino moko. Vous avez sans valeur. Yo suis à Kolobalika mouye lamba. Si vous bino batbola tarama kasi. Bino batbola tarama kasi. Tant que vous venez garder qui est qui fait, bon moi là qui était. Bon pensez qui est conseil. Viens garder dans qui est fait, bon moi là qui est, bon pensez qui est conseil. Sari wana sari wana la taka zuisa katebo le quoi etika la kara kitunga na mutu na saki be pa na robelela pondu yango eleki pondu yango ele wana vie gaben o saki atia etika la keka nini sani na mutu bwa ko kuloba ke bwebi kolata na mokilio oko ena mutu moko talata koleka roi Salomon. Elle mutu moko talata koleka ba fleur. Donc cela veut dire biso nyonso to bomba kanzoto. Ana vevi vanda kimia. Concentre mamuna yo aux artistes cinéastes aux formation qui toko pas président Caleb. Cela veut dire garder ma bande. Sala oya communauté, batu pe ba koma kolobela yo tika zuwa. O le ba mnoka mboka na biso tika keto. En tout cas, bandeko balandi lelo vraiment mon pasteur de la foi na koki kozwa yango te parce que naza na moi ba cassure na tele ka ki tellement mingi bandeko. Na moni to komela biso na suka ya émission na biso. En tout cas lelo na ebande nanga na senga kinzembute na dinga kifama to bina yango na suka kozala na kidu na luyal na zala ki tellement na kanda kaka ndenge na nzemu na ngelo bakala moi na siliki bakasi nga na siliki kaka bakasi contre ma camarade nanga. Vevio na mona ki ayoki ngate vevio ayoki ngate yango ba papa ba abakoka bo mona vevio yote. Exemple bike bina comme na suka sala ndenge ezala ka musique en tout cas to bina mona ki de koma ki papa tigre no ki libanga ya ba camarade ya IGFT libanga ba camarade ya ngeza ya partité libanga d'un bienvenue les kaka. Donc c'est là que tu notre ici émission na biso awa en tout cas le na la mo la tête na télé mate elle le monde no et donc voilà dans la tête Miss Loroté HB toujours et merci beaucoup na papa tigre et ça la belle émission na suka c'est là veut dire comme na suka. Merci à papa tigre notre manager de Lix et un grand merci à CPI de la presse Darlene Love qui est notre coordonnatrice. Merci beaucoup à Bianca Zanga et à papa Kouroupi à famille Libota. C'était bien moi votre âme la présentatrice on sait si y en a moi la suka la solution comme a dit déjà fait derrière la caméra c'était Exode Mickey Biké pour la biso et Manaki Peresidi. Eh, la télé voilà. Suka basongi songe indie patika koto libango nga pokali na pokali bango ya lisano yaka et moi de vivre yaka oya mobali kombo na ye lisusu nani yaka tete oya mulai wana yaka bino bado fodo abetikali temboya na moninde mwana kandela mezate nditi vraiment na siliki makasi baba kwiti nyonso boya awa ici on bascule mais on ne tombe pas kebona bisoli kobana esi et si bandi. Merci beaucoup en tout cas.
Tobanaki bien, de ce qui se fait bien, et c'est à moi, ambiance dans ton abinara. Moi, dans ce moment et ça y a vraiment. Kitoko Makasi, restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés scotchés sur notre chaîne. Et quant à moi, je vous dis au revoir.